lobi maman. Tolongolier, tolongolier. Ba retenir ka tolongolier pour inspiration ezala kité. Pourtant to chaki mo eloko moko boyawa, yo ya bwa na dynastie. OK. O sente que Madilo ayembango. Di yo fela oyo ya mi ba. Extrait boka boka ki wa. Oyo kaka bwaki. Oyo ya mi ya liboso yo wana koma na ye le patre. Oyo ya mi bale makitosa koma na ye dango. Ya biloko Madilo ayemba. OK. Di yo fela fiancé ya liboso ye wana. Yo fela te ya Madilo. Madilo ayembango. Parce que biloko bon ya kota na dynastie pa ba ya kosenga biso ba droit d'auteur. Faire abimisi dynastie. Et de ba kongola te. Ba concert betam na sa de martyrs. Ba bengisi ba ancien, ba yembiem. Eza dynastie. Ba landi ferete. Tolo bate. Ale so tolo bibo comme likama. OK. Lelo la cause azo linga sala ya ye dynastie soki empire. Motema mabe nana mwa batabando na motema mabe bongo. Ngana yebi mutabando batu babando bakabaka. Baba ndeko nanga bakasa ye. Parce que soko tali bandu na kasai bazaka ba oncle. OK. Kikuitu wana mobimba chikapa china neo kenetse bakana ngakuna. Ozo comprendre? Bala ba oncle ya baluba. Baka mitema malamu même motema mabe ya mutu moko ijofa la coste. Tela degré motema mabe. Baka matara président faire azaki ya poto wana baka matamise mobo ya ta petit robini bakotsa yekundu. Oh. Abima on dirait tija kombo. Na ebisa oko. Oh, père de ma fan. Azana na ba fan te makobi manano aya ku fela libanda nde. Abimba na bola. Na ba fan te. Voilà. Ngai ndeko nanga na zoboyi. Kwani ni fwa ya insulté. Abeta masolo na ye mais abeta masolo na ye voilà. Poso ko tocheye. Avant na première ri. Misa héros que nous va na première ri. C'est ça mabe. C'est ça mabe. Oh là là. C'est là na. Moi soko ke na mikili. OK, il ne sait pas Rihanna ba collection hier Eric Rosa et bongo ye. Et puis on va na kutu na hôtel. On fout ta chambre salon na panorama avant na rawana. Vous comprenez? On a la événement ça m'a été na stade. L'année 2023 on a deux événements. Ça dépend de stade de Mathieu à la stade. Événement les amis bali ya pap na ya fait. Ah pap na tu ko ça la messe de jeunes wana oui. Mais tu abeta ki pendule pas abeta ki pe bazo emela ye. Ah OK. Abeta ki ndule na kata stade. Vous comprenez? Effusion. So ça l'empire, so za poso zo na maison mère. So nga ah ouais, si ba bengue né de la famille. Ah bon on fait à cause de maman. Au moni neto aboye, mutu soki abimi de na famille, obali kende ko bala continuer libala sala famille mususu. Yo soko moni okena na libala ozongi chebino. Omola na kikoko. OK ko beta concert na ijofu. C'est quoi ça ces histoires? Balobi yasikeye ni de ye. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte on se distrait dans notre mtolinga te. Greatness Congo TV, ma gang ba filmer de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad. Pas film. Pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment de la droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que vous s'abonnez à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus, vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV,
la grandeur. Salut chers internautes, amoureux, abonnés na biso, balingaka chaîne na bango Greatness Congo TV. On a toujours pour nous informer bino, on a pour nous repérer bino ba news. Ils face à la cadette de la presse, Sarah Mandoumo. On a pour nous repérer la bino toujours tout ce qui se passe dans la musique congolaise. Nyonso o ele kakanaka ta musique na biso ya mboka. Nyonso ele kakana ba vie ya ba star na biso, les à côté nyonso ya musique e beta mara awa na kati ya face à la cadette. Alors, nous sommes Greatness Congo TV, vous continuez toujours à la biso, vous continuez toujours confiance, amoureux ya chaîne na biso, vrai na biso. Quand je dis le vrai, na pense à directement na le chef, Yemoko suprême, ici Kazali. En tout cas, bonjour na yo mon boss, mbote na wesiko ezwamio et puis sans oublier batunyo so s'abonner massivement na chaîne na biso Greatness Congo TV. Là, je vois directement King Bena et Binga. Alors le docteur depuis États-Unis, je vous salue. Et pourquoi pas Clavier de Dallas, je vous salue. Alors comme d'habitude na beta ma solo ya musique, ma solo etali ndule na biso to tombo la Quintana yango to beta marambo etali ma solo ya ndule. Alors le lo on a so beta bongo en ce qui concerne Ferregola le pâtre. Oui bien l'artiste après ma séjour na prison à Paris à Kitaki bongo c'est l'émission marambo belé. Beteli biso ba bisorbio toto ezo pina malelo comme pas possible boyebi déjà ndenge et level na on a banenga ba réseaux sociaux bato ba yebi bazo comprendre. Alors il nous a annoncé également à Kobetela biso martyr le 24 juin il y a 2023 août. Alors sur ce on va en parler na Mukwa Tombolo de le bogard de la presse. Auto vaina et l'auto sola vraiment ce qui concerne Ferregola, ma solo à Ferregola. Alors directement dans nos Mukwa Tombolo donc le bogard de la presse, c'est sur monier beauté donc na habité. Alors mbote na yo Mukwa Tombolo. Mbote Sarah, mbote. Boni la santé. Bagolo officiel, tu dois sentir kaka donc tambola na yango sala na yango hernios. C'est aux arrages c'est na oka elembo. Là ta pour na promotion na biso to na stade de martyr. Côté na nga santé za bien. Nzambazo sunga en tout cas toza et puis tozalaka toujours kolo azo sunga pena toza. En tout cas santé za pepela au saranati. Alors avant to kota na kata émission na biso moi mo na bagolo nyonso balando de partout Angola poto partout bazolanda bio pesa bon moi message mo boto kota vraiment na kata émission. Non en tout cas nga na kosanga bato ba fongola matoya message na nga ezaki na ebita na tala na monia déjà ba des caméras banini bani. Bon na ebita so na tala caméra. Donc voilà donc nga message na nga ezaki non bagolo na bagolo bolanda ngai na émission oyo. Vous pouvez s'abonner massivement bota l'émission bandeti sur to partager to solo la masolo ngo po on dirait mentoza. Alors bogard de la presse to moni bongo Ferregola na bisorb. Na ebité boti ko la musela biso eloko nini o tozo sentir on a kata presse to faut to lo bara vérité. On faut pas ignorer bablo mususu. To sentir comment ils ont ça la maba challenge to ça la mnandenga ko sakanate. Di banda ya mboka a on a kin. Eza nini secret ni no bombeli biso na sima bisorbi wana. D'abord merci beaucoup faire na moment nga nazo benga ke buka brick. A communauté chez Coco c'est-à-dire otongi na balabala ba buka. Voilà la nenga photo yebi na musique na biso Kongo na la mona mutu te abimiselo na poto avani na poto abimiselo na poto et ça c'est na poto c'est na Kongo biso ngala yo tolobaka poto za cimetière ba musicien mais faire abimisi bizorbi na poto c'est-à-dire buki mebeko na abimisi bizorbi na poto ezobeta et ça le succès et puis les colonnes en ngopé na kata bizorbi banda musique e banda bébé tana tio ndokolo sol ngala na mona na ngateke musicien na kata clip acha bambila ya soda ya kuna France koto batebela ba moni ba extrait wana balobi non bakangi faire susu qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a zongi son en prison ezalaka faire tellement que ba yebi déjà pas Macron parce que on dit pour ça là biloko ezaka cher na poto ezaka nini eloko aliboso ezaka cher na poto bambila OK pour le soda na poto il faut foutre par air na hôpital OK ne filmer na hôpital il faut qu'on foute par air il faut foutre pas belé mais faire à cause ça qui courrier na na gouvernement ya France gouvernement so gouvernance tant à côté kuna na préfecture bandimi yango batindele bambila ba côté na clip faire à foutre ba comme chaque soda bazaki soki 8 soda chaque soda 1800 € pour la clip ka pam OK faire beaucoup dépenser na clip alors à dépenser pourquoi parce que clip
so tali bien na kata clip babwaka congolais moko bango tu batikala wana ezaka ba we drago babwaki ba tata Cecile de Washington mutu moko babwaki ezaka Edingwe Dimbo manda eswaka na bengela yo Edingwe haya ko so stratégie wana pourquoi ko bataliban et tout to baki bataliban na welo ne batami te loko te ezaka ke to reconnaître vie au monde Edingwe abunda ba bitumba na mboko na ba reconnaître ete ba musicien biso to valoriser. Vous comprenez? Il y a un qui a matete na mona challenge avec Edingwe. Ah ok, bana matete bozo ka bana oni britannique. Donc neza vieux Edingwe fa ça la déjà challenge na faut pas boire qui au fele. Vraiment. Mais na nenga ya ko honorer yera. OK. Vous comprenez? Donc secret ça que koyeba musala ya ngonde sali que faire lelo en maintenir place ya ça. Boni ya ba disque bimi na terrain. Et kondami ka pona bizorbi. Mais c'est ba disque wana. Tout. Nyoso bimaki na biso que sans exception wana pena wana ta balobi que si na nenga na kokufa ko telema na robo yango. OK. Ba disque tout e bimi betisa tout. Mais bizorbi eye lié bango nyonso ba démarche coin. Oh ndenge za ba oh ce qui formule 7 quoi. Oh papa maman tout. Lelo fait ba comme ben milliardaire. Bana masolo TikTok e bana na Congo bon na Congo PKT hein. Bana na ngoli. La musique à Congo. Ils sont depuis to zui masolo to zui TikTok. Et ça la même mettre Gims na beta milliard na TikTok. Na ba challenge. Rien. Na mona na ngati. Faire bête 5 milliards. C'est comment ba challenge on peut combiner au artiste azozwa ba nani ba TikTokers wana apesi bango mbongo OK ba sale ba challenge. Faut faire rigoler ça minene. Yo moni faire apesi ba TikToker mbongo. Ngama ona TikToker ya makasi na. Oh ba fiancée wana ba fiancée ya bozo mamike. Wana eza bato basala makamwana. Omoni soki loko eza bien bato bakolanda. OK. Vous comprenez? Faut que ça bimisa ya mado. Bato balata babubu ya mado pour ezalaka bien. Style beta trace. Faut on mamoninga. Faire apesi mutu l'art pour ça la promotion pour faire ça na poto. Ba TikToker ngo baza awa. Faire apumbwe. OK. Maman, soki loko eza bien. Faire asali musala kitoko ya onde fotiebo. Lelo faire comme numéro 1 ya TikTok. Ba fongola ba TikTok liboso affaire. Ba mise belé ba maweli ça va TikTok. Liboso affaire. Il y a pas longtemps fongola TikTok na yona oui. Il y a pas longtemps. Tala clip pe il y a pas longtemps mais lelo. Tala challenge na biso 5 milliards. Faire comme milliardaire. Na vu à YouTube. Différent na bato yo bazo ko tara makele pa pamba. C'est pour ça ba bet milliards na kata ya TikTok. OK. Est-ce que na TikTok faire à ce monsieur ba nombre de vie d'abonnés? Bato baza la calme. C'est la expliquer ki bango que monde na moment où to komo ke bo isa déjà bisorbisé. Bisorbisé. Voilà. Si na net ko mema biso ti na le 3-3. Les 3-3 ils ajoutent au bimisa album na biso le 3 mars. Dynastie volume 2. Dynastie volume 2. Oh mon pena roi David na selo ba boaki danger. Les 3-3 ils oh date mo c'est la historique toning. C'est d'abord les historique bino de botara en kata. Ah OK. Ezala na historique ezala yo tanga na chiffre 3. Na Bible ezala rat. Chiffre 3 ezala faire abotama 3e ya famille na bango Cherigola Orligola faire rigola. Faire abotama le 3 mars. Oh. Donc il y a un préféré comme Misabiso volume 2 na le 3 mars wana. Comment ça la canon je vois. Kolona ngopé faire azando ya Yesu boye baraté. Jésus. Yesu passe. Yesu Jésus de Nazareth. So Yesu akufa aseko na 3e jour. Donc 3 mois les autres jours abotama na biso que faut mutaza na match pour peso ba poza pisco ma mususu. Ba 3 mois les autres jouer dans oui. Eza na bondokité. Ya na nga makambo se ko mama de na Bible. Jésus abotama le 3 fait rigole abotama le 3 mars. Jésus a seka le 3 mars. Donc le 3e jour. Donc bah tu faut pas comprendre que comme déjà biblique. Yango moni balingaka faire été. Ba mise congolais mama na biso baza tema mabe moko. Ba sali nini? Ah tetika. Toko mana ngo tombolo na ibo za matière belé pardon question na kokima na lobi boy o tsoko beta masola dynastie lobi ozo to yambango le 3 awa to kozwa bongo générique ya Seleo na ndeko na biso roi David mais ce que ndenge dynastie bandelaki to zaki na sengo ya komo na studio bandeko na ya sangisi bango le sous de nouveau siko qu'est-ce qui fait que na lokuté bimité même iso déjà ba komi ko boaka be ponge to komi ko tika to moni Bill Clinton to mwa tsiko kuna atela ba to benganaki bengani yeko bengana toi sans inspiration mais to landi pe ba émission na ye wana selon ye a lobby que non ya linga manipulation te wana selon ye ba ko manipuler mama na landi li solo moko boya babeti na kati ba émission ah ouais oh alingi te
va exploiter. Va exploiter, voilà. C'est le mot vraiment qu'il a utilisé. On exploite ce qui est riche. Alors, ce que Rwanda a exploité, Congo a bénéficié quelque part. Ouais, ouais. Mais yo, on a une richesse, on a une locoté, on a une inspiration de tout ce que on a Asala. On bet le solo à Sala. Mais on est si la raté. Mais ce que tu as le solo sur la dynastie, et ça n'est qu'il est l'eau. Le réseau Salam. Ok. Vous comprenez? Faire à ça tout. Au bien absorbité. Au lieu de faire boire qui vous n'a qu'à. Il y a qu'à faire y mourut. Et ça le succès c'est faire à 5 ans. Pas y a au bas qui là. Il est tout. C'est-à-dire Johanna na ebiso que pour ngai amela ina. Faire à ça ina na 4 ans. Donc faire à ça ina. Pour ngai faire à partir de l'obo bien à ina. C'est quoi batu ba retenir nini bila longwa ki to yo lobi mama. Tolongoli batu ba retenir ka tolongoli pour inspiration ezala kité. Pourtant to chaki mo eloko moko boyawa yo ya bwa na dynastie. OK. On sentait que Madilo ayembango. Yo fait là oyo ya mi ba. Extrême boka ki wana. Oyo kaka bwaki. Oyo ya mi oyo ya liboso yo wana koma na ye le padre. Oyo ya mi bale makitosa koma na ye dangwe. Ya biloko Madilo ayemba. OK. Yo fait là fiancé ya liboso ye wana. Ay binzembo. Yo fait là te ya Madilo. Madilo ayemba. Ce que biloko bon ya ko tana dynastie pa ba ya ko senga biso ba droit d'auteur. Et pas bien Madilo pamba papa maman. Yango to boya to chasse nzamba za maye. Moni na vie nzamba munene. Faire atimela lever. Sokoda ndenge za boyezo c'est la droit d'auteur. Droit d'auteur voilà. Famille à Madilo ba ko senga droit d'auteur. Pour tout ça là bien. Allongwa na eloko na yo. Est-ce que faire le ben abino inspiration sili? Mais c'est que la raté. Oh. Mais la loka lo mususu mena zo lobati. Banda kana betara ba biloko ka ya batu. To yaka na le markawa. Les marquis Mogo, Dalelo, Mobutu Toyema Ngote. Toujours archaïque, toujours monotonie internationale. C'est composé OK. Nous nous continuons notre chemin. Dynastie et ça album à faire. Vous comprenez? Avec Siba na mai na ye. Il peut batailler le quartier latin, ça ici vraiment. Qui va mbron. OK. Bato quartier la tête, muto quartier la tête Soleil Wang. Soleil Wang. Grand chanteur de sa génération. Anyokola ba petit belé ba F belé na quartier latin ba vocal. Oh. Bon yo kate. Milala. Boga na moi ko yemba. Et bon pour là. OK. Il est personne total bébé na ministre ka fumi to robenda ye. Mais na moment to so ya nanu qui va bon. Soleil Wang. Muto ya ka siko na nenga ko benga bolingo na bolingo so benga ko poaching. C'est pour pasanga qui poaching. Oui, évidemment. C'est moi je imaginais déjà Dio wana. Soleil Wang non en tout cas baza ba grand chanteur na mboka na biso. Oh faut to ignorer. Soleil Wang baza grand chanteur anyokola tous les musiciens na quartier latin na bavo. Kotala la blague te. Si vous dites que c'est ok, mutu na mutu koyemba nzembo na ye to ba kosala ngondenge kaka ba le marquer c'est là que non comprendre expliquer biso na bato ba na biso bien ba comprendre. Mutu na mutu koyemba nzembo na ye soki nzembo eza mais soki nzembo eza izo sanga bato mibale eza maye basangisi boule bayembi kaka na kada featuring ele kaka nango pe kaka biso ba congolais to ana nzala na to kana nusele akobaka nini Soleil Wang la faire bazo yemba nini déplique pomba nias ba yemba nini miel de so azo yemba nini voilà. Miel de son depuis Pombaniance, c'est ça qui fait plaisir dans mon équipe vidéo, il y a depuis Pombaniance, les gars annoncent qui est pas côté Massoula dynastie. À Kotaka déjà. Ah OK. Petit achète à côté ya Tongo ça. Et ça lit bien comme on a sous. Retrouvailles wana, idée wana au sang souvent ancien. En tout cas ça lit qui to côté na bi que dynastie, les trois tozara on a tosé. Na yebiso que tozo de la envoyer. Les trois. Il m'a offert à Rosala Awa, à Rosala autographe, na ba tango azo livrer ba live ba disque, ba Rosala en live ba pesio. Ngai mona ochaka bo na kotoka ya kotoka papa mama. Omoni ndenge ya boye. Tondi makamutu na époque na ya ba to bazo ndi makati. Yango moni ngai isko meshe zo matanga. Tembezaraka. Tembe ko tute. Itema mabende. Tembe za ya mususu ozana na tembe me ozana no motema mabete. Mais baninga pe basala ka no pe bogula boboya. Mama. Siko bino bolima lima bino ne. Meti. Ida malamu na yo chukolo bana yo bazwara yango bien na mitu ya bato. OK. Oya mabeto tik. Faire abimisi dynastie. Et de ba kongola ate. Ba concert betam na stade de Martyrs. Ba bengisi ba ancien, ba yembi. Eza dynastie te. Balandi ferete. Tolo bate. Ale soto le bibo comme il kama. OK. Lelo la cause azo linga sala ya ye dynastie soki empire.
motema mabe nana mwa batabando na motema mabe bongo ngana yebi mutabando batu babando bakabaka baba ndeko nanga bakasa ye parce que soko tali bandu na kasai bazaka ba oncle OK kikuitwa na mobimba chikapa china neo kenetse bakana ngakuna ozo comprendre bala ba oncle ya baluba baka mitema malamu même motema mabe ya mutu moko ijofa la coste tel degré motema mabe asala ka succès te côté ba faire tongo me dit pourquoi siko yende nga ba créer empire ezaneta linga aka combattre bino c'est bino eh dynastie combattre yo ça na empire na ye asa l'empire mais atira ba insulte à travers faire ah OK c'est ce que nous refusons ça l'empire ça aux apostles à la maison mère songa ah pesi ba benge né de la famille ah bongo faire à cause de maman au moni neto aboye mutu soka bimi de na famille obali kende ko bala continuer libala sala famille mususu yo soko moni okena libala ozongi chebino omola na kikoko OK ko beta concert na ijofu c'est quoi ça ces histoires mais papa na ben c'est que bien de son non il y a pas ça qui wana même des sons mérité oui raconte te mon organisation si je me trompe pas azo mérité yango me yete mais soki né de la famille etali nani so vous né de la famille frère a commis déjà papa ya famille ana ba fan na ye azana succès na ye ya bizorbi a qui passe tala soko za ene itali yo na ki ene na yo na bato yo ko dirigeaka etali biso te mabe na yende na ba biloko azolo baba menso azo sala wana ezobeta 12 fi ba tout ça a ko finga ka faire yango ndengai azoko boya yango bujo zo boya voilà ngai ndeko nanga na zo boya kwani ni fera ya insulter abeta masolo na ye mais abeta masolo na ye atela ma voilà posoko to cheye avant na première ri misa héros que nous va na première ri ça mabe oh là là c'est là nan mo soko ke na mikili OK il ne sait pas Rihanna ba collection hier Eric Rosa et bongo ye et puis on va na kutu na hôtel on fout ta chambre salon na panorama avant na wana soko to silisa to ko ta chwa to ke ga boy to ke ngeli ga to filmer ga abi to ke ngeli to filmer ça dit que ba te ba ta mino tombolo le soko tel bien standing ya faire na ye différence ba odi na ya musika ya ekareza ya black tea vous comprenez attends nous sommes concentrés dans la saison le 3 mars en tout cas c'est déjà bientôt là février là to côté février on met la raté d'ailleurs 28 jours bato ba balinga ba fêtaka na 29 jours fête na bino tour exact na le ezala raté bon dépasser sur là voilà popo dans le 3 mars va célébrer dynastie ensemble na faire rigoler les padres papa Hervé alors to lobela sikoyo le 24 juin pardon le 24 juin Ferregola au stade de Martyr nzongwa ma famille na habité Ferregola a été inspiré par na ba concert leki ne peut si peu pour ça et pas kota masolo wa Martyr toyoka ki na conférence alobeka ezala ki projet ya kala mais biso toyeba ki yango te ezaki na coulisse to ndenge nini to sentiment no ekaka na ndenge baninga ba beti Ferre il est faire parce qu'il a des fanatiques. OK. Faire n'allait pas être faire sans fan. Tout ce que faire fait aujourd'hui, c'est la demande de tous les fanatiques. Ce que faire à ça des matières, ça va fanatique n'a pas toi c'est bien. Vous comprenez? On a la zone là, événement ça m'a qui a na stade. L'année 2023, on a deux événements. Ça dépend de stade de matières à la stade. Événement les amis bali a pas na ya fait. Ah, pas venir au ça la messe de jeunes ah oui. Mais tu as bêta qui peut nous le pas bêta qui peut bazo melaye. Ah bêta qui nous le na kata stade. Vous comprenez? Donc événement ça ya mi bali année oyo. Ya pap na ya. Pendant stade de la stade, les seuls événements ça yango wana. Autre ça marqué ça ina un événement. Puisque bazo linga bazo ba bêta les sous. Ah OK oui, je vois. Ngala yo totanga na ntiki événement ça ba fait sociaux. Eleka mbala moko. Et quand on a le sous-souté, soit on va l'inga quelque part ba échouer, qui va l'inga se repêcher. Quelque chose ça l'examen deuxième fois pour réussir. Donc faire au moins on a bêta stade wana et bêta mbala moko elongo. Yo mona wenge lobi ke no tozonga sous. Mais bango ba bêta ke bazolinga bazonga. Donc selon mo katombolo moto abia tozonga, c'est que aïchoua ka zolinga bongisa côté moko boy. C'était pas l'événement parce que l'événement bazonga rango défat. On se qui peut s'appeler de monde il y a ba fan ba bité en tout cas c'est que balongo la ça c'est événement. Du fait que moto a fait un anniversaire chaque année ça une fois l'année voilà. Donc ça c'est événement.
Et comme il a un moment, ah ok. On se comprend. Événement c'est le balamoko mbala. Ne on n'aime pas ayaki. C'est ce qu'on appelle l'événement. Akoya suka. Akoya suka. Na age pas comme nango voilà. Na tata mukolo. Ah ok. Age na iko daile kuna. On comprend. Age wana tu adaye pap mususu aye wana akoya mususu. Eza oyote. Soma bato zonga na mama solo si basala ki seke quelque part ba échouaki ba lingba bongisa. Faut qu'on se le dise la vérité. Mais au moins la fanatique ba vérité tozo était simbaki. Et simbaki bozonga lisusu. Un examen au tali na liste boy ya ba repêchage boza. Kende ko sala ngo. Bo échouaki kende ko sala. Des mêmes choses na bato ba ko zonga ko beta ça des martyrs. Mais faut ba yeba ke avant ba zonga ba ko tala siko na kitalatala. Parce que ma bête bien té stade de martyrs faire ça avec listing il y a ba délégation. Délégation que vous avez de partout. Ah, lozi. Tu as un pote, tu peux pote yebi. Il y a artiste, tu peux y a pas fan. Pas fan nan. Faire ça bête concert au pont amboka nan. OK. Différence à faire, n'a pas son tactique déjà bien avant. Faire ça de matière au mata bête à lever les rideaux na prière. Passer à limiter Moïse Mbi. Prière. La martyr. Les ala nango. Et comme il faut associer mamna bonzambi. D'accord. Parce que Moïse Mbi, le sambo, tu vas nous parler en langue. On a mon tombolo kakaboy. Tu parles en langue, c'est le faire à Mati Podium. Na drapeau RDC. Hymne national et bandit. Congolais. Les drapeaux qui gagnent. Tozo beta musique au pona mboka. Ebele ba beta ki angwa. Aucun drapeau, aucun hymne national, rien du tout. Qu'est-ce qui montre que vous représentez le pays? Rien du tout. Yango na biloko na yango nde so tozo corriger ba yeba ke. Mais to mbongo mona ki babaki ba frère muso ekendaki na ba phare dese na biso, ba frère muso ekendaki e soutenaki ba boye. Wenga ebetaki ya mboka. Mboka. Ote tikalo sa mboka. Makambo wenge ko tokoloba te, wenge. Wenge ko tubalati ko tubabilamba ba soda ba keko bundela mboka. Soutien numéro 00. Ba o ba yako beta na sima o ba malemba donc bilemba kana bilemba ka basali na bango rien. Alors organisation ya bagolois na bino moko na kati ya administration bozo sala ngondenge nini ana mo déjà ba polo c'est que ma envisagé bandaki parce que na biso ko to na zalata promotion to 8 ans ko bana na janvier pour vous sala vraiment comme il faut ça dit to tekeli ba to tanyo so ba teka ba mbwengi ba teka ba bikeji ba kanga la makambo avia ipiko na ate 5000 balles partout 5000 on doit faire na vie $100 azate maman to betela ngomboka to betela ngomboka tu auras le cortège présidentiel on est dans la conseil na biso au moins pena boy pas signal nan maman Denise nan Fachi ah bon ba yeko yoka libanga na bango live maman Denise nyakewe maman Denise motem ta faire azumi micro acheboy biso pe to belele maman Denise motem ya Fachi voilà ya bien mo faza wala po yokango ay kasi bo libanga sala ka bien je sais que ce que tu as na posa libanga est Rosala asa la te pour un concert moi na mboka zo ko beta concert munene bon mais pourquoi pas na ba soupa za kite va pas bango basala ki biloko zanga mutuna makolo alors bagolo bazali banda ya mboka ba ube banda ko mituna ba question est-ce que soki to ye to kozala na sécurité voilà mon katombo déjà atalisi bino déjà nyonso ezana ngo dans les ponts bo s'inquiéter te même bana mike bo tinda bango ya mabe kozala te ya mabe zate faire regola le peintre ba bien mo kaza Jésus azo abiba na ba ya epai na ye ndenge lobi mo katombolo alors j'en profite également ya repesa ba mbote na batu nyonso ba s'abonner massivement et na obwaka bango boye ba pepe soko s'abonner au tindi kombo na yo to bana robora lokola bango parce que biso bato ba s'abonnera bazara très cher na kati ya Greatness Congo TV. Alors là je vois directement Miss Dior madame depuis Kinshasa et je vois également Marvella na Furland et je vois également King Bena Docta depuis États-Unis, sans oublier Bibi la Lyon depuis Paris. Je vous salue et je salue également mon boss suprême, Monsieur Kozali. Je vous salue mon boss. En tout cas, Babi Moto a foutara yo faut repesa vraiment ba loku moi bongi na ye. Alors mo katombo to na so rechuter na yo. Na yebi que message s'est passé na ba golois tout ba comprendre ndenge masola ngo ekozala. Alors ba golois na lubango moko to mona ki ba polo e ba to so la tata ba polo ba bona na yebi te ya bosa lokola ba ninga. Mais bino bozo s'organiser ndenge nini? Est-ce que ça n'est pas le mot moi et qu'on différencie bino na ba concert et les cas na martyr ton ndengeni. D'abord différence c'est nga na otukoloba na yo d'abord biso toza bien éduqué. Il y aura ni des blessés ni des morts. On est là. Yati ne ana lobi bana baya premier na Jésus. Toke na bango lola.
Différence c'est ça que tu as ta pembe na elate. OK, blanc. Angelou. Na ndenge pena ke peto. Na boza maboko pembe. Yo yebi. Frère Azara toujours mais c'est innocent depuis calme. Sauf que ba mission de balingaka yeti. Ya moninga na tobeta lisolo ba mission. Baza mitema mabe, bazo supporter succès ya moninga te. Ka Frère Azara na succès ne bazo telemela parce que n'importe pour faire ça, c'est pas qu'il n'est pas bien mon si on va mon sous balobi faire école à lire à mes marabiso na barumba moropo déjà à bersarabiso na baodemba faire comme kokota nzela oyo ayebi yango bien te na ebite mo katombo so okolo bani na bato bazolo babongo comment na ndenga komi komemela biso ngondeti moi côté la biso qui robin qui lelo qui rumba lelo. La musique n'a pas de frontières d'abord faire abanda musique ya kobeta ya ba soki libanda na kala et pendant biso motonyo so yebi toza RNB kala RNB voilà Daouda Mochoko Davina Gola on est à musique ni rumba non ezaka ba biloko akala donc batno ba timbela na ba timbela ite ba yuma batu baloba bongo ba toro ba mendre ya moninga na ma musique na kana ba réserve. OK avant ça la musicien analyse tala liboso na ya betani. Vous comprenez? Muta danger na mboko kolega faire azate. Voilà la ndenga bien na makambutu. Faire aliki tous les musiciens congolais na nyonso na moto zo. Et ça succès. Et ça la l'art. Pour les lobby no boyebi ndu le tambo anaka. Mbi le tambo anala. Faire aliki tous les musiciens congolais. Makambo fezala. Sans exception. Bon faire na ba fanatique ba kuba boy. 5 ans de prison, 5 mois de prison mais abimi boy abimi tout roi. Tout les voleurs à côté prison abimati. Tous les fanatiques va disperser. Avec mais prison venait d'indisara. Mais t'as la soirée à faire. Baka matara prison faire azaki ya poto na baka matamise mobo ya ta petit robini bakota yekundu. Oh. Abima on dirait net tija kombo. Na ebisa oko. Oh. Père de ma fan. Ah, azana ba fan te makobi manano aya ku fela libanda nde. Abimi pena bola. Ba fan te. En tout cas, merci beaucoup, chers internautes. Je suis tombolo à Sukiwana. Nenga Sukiwana bombarde avant les kimia. Regarde la presse. Merci de nous merci de on démie tout ça la émission oyo. En tout cas, ça dit plaisir à trop. Na bagolo nyo so pe batunyo so balinga la bonne musique. Musique en boka na biso. To consommer ngo mingi ça la bien. Alors quelques salutations na batbazo landa yo. Nemi ka moko tombolo za moto abatu. Er bazo landa de partout. Moi quelques salutations na batbazo ba soutenir moko tombolo et ça la bien et plutôt chité na biso. En tout cas le côté mabe na za mingi ya kolobate. Na pe bato ebele a depo na yebi. Na côté na 2023 wa kebake na kebake. Oh. Ba moto na batu balinga ngai. Wa linga ngai te ko zambote na ngai te. Eza bongo. Otanga na bangote. Na kotanga kwa mutu te. Mais na pesi bino ka bambote na babo balinga ngai. En tout cas, merci beaucoup mon Katobolo. Alors chers internautes, nous vraiment na suka émission na biso. Merci nenga bozwa ki ton na bino, pour télécharger, pour s'abonner, tout ça. En tout cas, ça linga plaisir. Bon mais ça na ngai bongo la cadette de la presse. O eza émission na bino, to bana ko analyser bino, mamno so etali musique congolaise. To beta kaka ndule na biso ya mboka. To so la vraiment masola musique, to vendre la ona do et loba ni kesheta ni kesheta le roi de Brésil la babi moto butundo ka butu ni kesheta je vous salue section ndule mopimba mbote na bino Olivier Akia la trésor bakala bakalos je vous salue ay na pesi bambote na Armani Balove na pesi bambote be Liverpool mundu qui sans oublier Joyce Santumba Noëlla na pesi bambote be ska bozali section ndule pembe toujours et là la tête on est toujours là pour vous faire plaisir ba boye na biso merci pour la confiance ba topé ba s'abonner bon s'abonner massivement beaucoup à dessus beaucoup à news tous les jours tu ressens bien plaisir tu repères ça bien lengi à YouTube voilà tu ressens va tout le temps tu vas technicien il y a makasi boy il y a performance à boy bah immense qui toko boy kaka nulle part ailleurs kaka na Greatness Congo TV alors merci na bino nyonso restez toujours branchés bon s'abonner massivement tout ça on a pour na bino bisous on se retrouve prochainement dans numéro ya Sika bye. Balobi ya sikeye ni de ye
Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonika ndo s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Bagag ba filmer télé-réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka busoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.